balobi maman olanga kufi bato mususu balobi bazo sepela bamoni asekui bamona qui est vraiment bamona qui ndeni to mona on image ta bomona on image te mais au moins que bato bazo sepela baza sincère bamona qui est vraiment pas une personne pas deux personnes et bato ba pekisi bango parce que moi batebele bando sepela bamona qui est mais oui c'est quoi qui c'est un démon démon ou à travers maman dans la vérité maman olangi na papa olangi basi bakufa yo kana expliquer yo tala makambo yo nzambe sunga biso ndeko na ngai makambo zo bona éviter ce que ndeko na ngai na biso loko moko papa olanga maman olangi basi bakufa kala balinga tango ekokie papi gene tolobe la vie mokote kwensi kweo tolobe la vie awa balobi nini papi gene tolobe la vie veut dire tolobe la vie tolobe la vie topesi bino mbote bandeko nyonso oyo bokolanda biso encore une fois tolobe la vie biso tozalaka wana derrière ba information soki likambo ezali toyaka mpona to partager na bino donc merci na Washington les grands pays na Munich merci na Alvaro Mwanza le prince de la paix un grand merci encore na Papi Leroy carte illimitée formule suka nde na lobaka chez Sims biso na biso tant tokutanaka wana ezalaka bien Nazana frère Serge, je te mets canon que sur la moukena parce que yé a même la rabisso basango. Frère Serge Boni. Qui met l'encolo, on s'accroche, on est là, tout le monde partager sango. Sango Mikole Belé, tout le monde. Mikole Belé, tout ça, tellement ébélé à Osala, et puis tout la famille, c'est pas facile. En même temps, surtout, tout lancer message mingi na ba tout ba lingaka mingi ba passer na bango ko le ka Jésus na ba tout ba lingaka mingi ba sali na ba leader na bango ko le ka bango moko donc faut bozonga na no simandambo avant toute chose il faut savoir quelle est la pensée de Dieu donc faut bozonga ça au simandambo bon se poser ma question ba toi bazo senga monga batuti bazo yibate bazo zwa moi sa mututé ba yepena na bazo tanga pe kombo ya bango moroté mais makamba lobby wana bon mais quand on vérifier nan parce que batu musutu ba mona bango na musika mais tant on pousse na epembeni ou approcher c'est compliqué. OK frère Serge sangoni lelo kasumemeli biso po yo zaga mutaba sango ezandre ni lelo Naransa tomonaki mukolo ya na butu ya les 4 na butu ya les 4 juin 2018 bomonaki mort ya une femme oyo a participé à la destruction massive ya Congo ya souche familiale o ba pandi famille na combat Bible na combat Jésus o Jésus senga bangote femme wana lelo mobile na to kufa kala mingi te papa olangi to ko mona su mama olangi a to kufa akufi les 4 na butu ya les 4 na les 5 makufa que les 4 ba annoncer les 5 akufa que les 4 06 2016 bien aimé dans le Seigneur la Bible nous dit c'est ici la sagesse. Celui qui a l'intelligence calcule ses nombres. C'est un nombre d'hommes, son chiffre est 6, 6, 6. Moi, je suis fait les 4. Je suis les 4. Juin 2006. Soit 2002 à 2006. L'église on a 4. Et ça, c'est combien 6, 6,
6, il y a juin. Ce que 1 plus 8, et ça est combien? 9. Sens inverse. Bango toujours au moment sens inverse. 6. Au moment que ce que zongeli maloba oh ndekona moi ça lobaka. Que moi je ne connais moi ça lobaka. Abimi ça chiffre il y a 666. Nalobi hein. Tout ça on peut makambo parce que makambo non tout soli on peut na beauté. Tangu ozoloba tangu batu balobaka mamolanga bebisa ba via batu. Ngana mona mutu mota legi na TV na ibite hein ta mususu. Tout le monde na TV obi mamolanga bebisa vi na ngai poni baton bango balibali karte balobaka mamolanga bebisa vi na ye. Et puis au mon église mamolanga za plein ka batu wana nyoso wana kanga bango kisi yango ezwa batu nyoso wana de konangai ne bisayo bibezoloba ils viendront sous mon nom. Ils séduiront plusieurs. Bate belé bakoza la séduit. Même le joli bakoza la séduit. Okomona ki na batu nyoso baza na kati wana. Soko yebisi li kamama olangi première réaction na ye okosi. Pourquoi? Parce que batu wana avec la bango discernement par des choses maléfiques. C'est quoi les choses maléfiques? Tant que ça bango ba scène. Ça bango ba scène. Et toi la scène, toi na repas moko ba oli ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans mon moment là? Bango de bazana ba yela bango la chair humaine. Oui, l'eau ba laisse bango wana ba laisse bango ba chair ba nzoto mutu. Nzoto wana o ba laisse bango ba si ba travailler dans le monde des ténèbres. Et aveugler bango l'entendement. Bayo krasu c'est l'autre. Ba comme incrédule. Ba comme mutima makasi. Oh nyos po ça bango pona maman olangi. Ba ondi mati. Ba tunyo surtout en retour ba qu'est-ce que ba tout wana. Bango nyo surtout wana bakanga bango kaka. Oui. Bakanga bango musu nengeni, musu na makila. Makila humain. Sans humain. Force on ndeni ka batu mibale de papa langi na mama langi. Force on ndeni ba boza nango bakanga ba milliers de personnes ningo wana. Force on et puis wana ngazo be na Congo bon so na France so ki na Angleterre so ki na Maroc qui partout l'église on les adore batu nyos basa l'église on sege baza lié bakanga ma. Des Thessaloniciens 2 je sais biso ba ko sala babilo ko na force ya Satan. Et sa force ya diable. Force à Satan déjà derrière. Balobi maman langa kufi. Batu mususu balobi bazo sepela ba moni asekui. Ba mona qui est vraiment. Ba mona qui ndeni. To mona on a image ta. Bo mona on a image te. Mais au mona qui bateau bazo sepela baza sincère. Ba mona qui est vraiment. Pas une personne, pas deux personnes. Et ba to ba pekisi ba ngo. Non parce que moi ba te bele bando sepela. Ba mona qui est. Ba mona qui mais oui, c'est quoi qui? C'est un démon. Démon au à travers maman dans la vérité maman olangi na papa olangi basi bakufa yo kana expliquer yo tala makambo yo nzambe sunga biso ndeko na ngai makambo zo bona éviter ce que ndeko na ngai na biso loko moko papa wala na maman olangi basi bakufa kala bato ba travers wana eza ba démon yo kana expliquer yo. Jésus-Christ a lobby dans Matthieu, dans Jean 6, verset 70. Azolo banaba apôtre. Binonio ce toi-là, c'est pas moi qui vous a choisi. L'un de vous, c'est un démon. Et là, qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu dire par là? À quoi ben un sorcier? À quoi ben un nyo salingi? Ba bengi démon. Parce que tu as dit que démon, c'est démon sorcier, pas aller sorcier. Mais pourquoi Jésus qui a qui Judas Iscariot démon? Alors qui moutou non? Na maboko, na miso. Azoli azola la paix pongi, abota mena lebuma ya moi sinon. Jésus Christ a yebaki. Alors sur la ni langa Jésus Christ na Luc 17 verset 26. Alobi ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour de l'apparition des fils de l'homme. Au temps de Noé ni neyaki. Tout le monde Noé a saki bateau, bat bakoti na kati, mai mbole beti, mai etondi, bat bakufi. Pourquoi nzamba silika ya aboma mukili? Parce que ba ange ba kitaki nase
bakomi na nzoto ya bato ça coupe na basi baboti bato ange oyo a quitté demeure na ye azali démon démon ntango acouple na mutu akomi homme démon. Ça existe les hommes démons. Christ, il nous enseignait par rapport à ça. Il y a un qui Judas, démon. C'est la race des vipères, la postérité des serpents. Donc, non, mais moi je crois que j'ai mot ya politique, j'ai mot ya ni pour calmer Batou et tout et tout et tout. Mettons yo confirmer que maman Olanga sécu bazaki sincère. Maman Olanga o sécu que ba monaki wana c'est elle yemutu a travaillé. La vraie personne. Donc, baby n'a pas monté. Mais au bazas comme elle, nzambe mta permettre ba monango. A fongoli, c'est pas que bon ba moni. Nzambe na fongoli bango misu. Ba monaki mutu bo le la taille. Donc o ya kufa wana, asa kufa kala. Tant ba signera ben pax na bango na ba. Sur la ni témoignage ya ser na ye. Tout ça pouiller un peu sur ça. Au moment que sert na ba no ba que no ba tout mo mu pousser ba na ko ya, ba na ko lera ba aubergine. Et pas maman Olangi. Bon ba na ko ya ba batwana. Bato ba utawapi. Batwana ba zali ba démon. Mutono mo na bango ezaka yemo maman Olangi. Et bon ye sert na yo ka te maman na mtawale ko mona bango. Ye sert na wana nzambe ta permettre ki amona. Pas bimisa makambo wana. Bato ba koti le roi bato. Ba zaki na nzoto. Mais bazaki le roi bato, bazolia bato tambola baki mama taille mikuse, mais c'était les démons. Les hommes démons. Dès qu'on a mal, c'est le mot. Tant que bato ya Bible à kala, ba apôtre ba commis balobi, c'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule ses nombres, c'est un chiffre d'ombre. Ce nombre est 666. Naïbiso na 466 et zala makambu ebele. Jusqu'à ce que Azolo Balabiso, tant Azolo n'a fait comprendre ce qui s'est passé dans le temps en Noé. Bah, démon Bazalaki. Ma démon Bazalaki n'a forme à bateau. Est-ce que bateau, bah, si on a botana, bah, mi ba liwana, bah, bah, ange wana. Est-ce que bah, Bazalaki, bah, ange? Bah, bah, gité. So, bah, 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 kima. Est-ce que batamuki liwana, bah, bah, kike, bateau, oyo, bah, comme koboma bateau. Pour batango, sur le tali bien. Sur la Genèse 6, verset 5, ils étaient méchants. Toute leur imagination, des pensées de leur cœur étaient toujours dans le mal. Tout le temps dans le mal. Donc, quand ça a mabé, bazaki batumoko ya ba renommé. Batumo ba yebana. Sur l'année 666, bato côté politique, côté bastard, côté ta religion, faux prophète, au moins qui baronne sur tout le monde, il y a un niveau de santé. Pardon, frère Serge, je n'ai pas de question. C'est quoi Nzambe Otobé, la Rasiko, Nzambe Wazara, pourquoi ce qui est loyo, dans le balanque, maman langaza démon. Mais, bato bakendarawana, ata moko Nzambe ya sola ko révéler te, ata moko na kati na bango, Nzambe ko révéler te, maman langaza misala mabe. Ata moko ko zalate c'est que Nzambe ngo pas en faux au moins je crois que pas malbozo bande quoi non que bande ni parce que les hommes tout monde parce que ba milliers de personnes au wana donc ata moko te Nzambe ko lakisa ye makambo yo zolo yo kasi qu'on a expliqué yo Nzambe tellement juste Nzambe tanga sali mokili apesi mutu liberté ya kopona nzela lingi Exode 30, à partir du verset 18 ou 19, j'ai mis contre vous le ciel et la terre, devant vous la vie et la mort. Mais nous avons appelé ce conseil, choisissez la vie. La vie, c'est qui? C'est Jésus. La mort, c'est le diable. Malheureusement, il ne faut choisir la mort. Qu'est-ce qui se passe? Na convention, na conseil universel des églises des réveils. Et ça la branche franc-maçonnique la branche franc-maçonnique va créer un conseil
universel des églises de réveil. Dans le conseil des églises de réveil, wana baza batu oyo ba repesa ba pasteur mbongo. Ba pesio mbongo ba tongelio église. Ba pesio lupe manini oyo lingi. Pasteur mo ba pesa ya lupe manakini. Asa pena l'église awa. Il y a pochette. Pasteur moi siko a salaire. Tant azokota siko dingizaka kino ba talabu na bangwana ba benga ba pasteur tozo yamba pasteur kingani pasteur siko pasteur tant azokota azotambola ati loboko na poche abimisa loboko na poche pochette apembe ekwe ele kana télévision na kisasa batu ba kisasa ba yi makambo wana pochette ekwe ba tu obalanda ba pasteur wana aloi akei alokota pochette après ça, pasteur. À mon époque, c'est normal, je tourne à quoi c'est pasteur. Mais tant que tu m'as on a pochette, mouvement de ça dans la pochette, tu vois, sur la salle de piou, tu couteau, tu vas quoi, bon. Sur la tant que on a sous, moi, dans le qui m'a, oh, ça mouvement. Sur la salle mouvement couteau, bou, tu couteau, bah quoi, bon. Oh. Tant que tu es rapide, à tout moment, tu vas te quoi. Tant que tu tournes pour répondre à Atala, tu nous se connais, bah quoi, bou. Pochette, c'est déjà. Miner, travailler, miracle mensongère. Vous savez, si quoi yo, batuana baaki na carte église wana. Est-ce que baïbi Jésus? Combien de personnes na bakoyaki? Est-ce que baïbi Jésus? Parce que nous sommes là pour na passer na bango tout pour na Jésus. Yo za témoin. Est-ce que tu finga à mutoa? Pourquoi tant de temps tu bimisa mabe ya batu na bango ba finga biso? Vous savez, on a des baza ba fanatique. Tout ce qu'on a dans ma maman online. Batouana basala ba technique moko ba connexion pour introduire dans le monde spirituel. Dans le monde du monde dans ba hôtel moko spirituel ba hôtel satanique. Basala on ngeni. Tout le monde a bango ba si belé wana ba kanga bango spirituellement pour na mutu soko yebisi li kamama online akondimate. Akondimate. Basoko isa bango ba mai basoko la bango kuna basoko isa bango ba mai na lingi na fona na funga no page moko entre parenthèses makambo oyo mama olenga salaka mam o coutuno asala o asalaka ba delingi si ba salaka n'a rien à voir na Jésus. Jésus na kata bukanda bonzambe ya Bible makambo wana yango te batinda bana nzambe basala na lancer appel na moi sur ba benga koyala moi sona kuyalo a fingi Jésus a zaliko a cause un problème il y a mon le jour à jugement ko la kufa à comprendre qui est Jésus makambo o ba maman oleng basalaka n'a rien à voir Jésus te mbatina bango bazali na nzambe na bango mosusu comme on a épé Jésus alobaki na 2 Corinthiens 11 verset à partir du verset 4 Jésus mosusu a rozala évangile mususu ekozala esprit mususu ekozala yango bato lelo basalela donc bato nyonso balandaka bato nyonso bakendaka na CFMC wana mpona yo bayebi na bango mama basalaka te baza bloqué batravailla bango ndenge bamusicien batravaillaka bafanatique na bango sikoyo bakosala nini mpo babima mpona selon expérience oyo bakosala yokana explike eloko moko ndeko na ngai bato wana nyonso omonaka wana nde bakanga bango batangeli bango Bible yokana verset au batanga mingi kuna ezali Matthieu 10 verset 34 Jésus-Christ azoloba ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne sois pas venu apporter la paix mais l'épée. Verset 35 car je suis venu mettre en division le fils contre son père, la fille contre sa mère et la belle-fille contre sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça veut dire quoi ces versets? Jésus-Christ a expliqué Moutou Oyo a coupé sa vie d'ailleurs et pas à Christ. En accord avec Jean 1 verset 12. Jésus-Christ a pris sa pouvoir, Moutou a commis enfant de Dieu. Mais ce qu'on Moutou a commis enfant de Dieu,
Ce qu'on dit Jésus qui est dans Jean 8, verset 44. Ça va pharisien. Les pharisiens ont réclamé que descendants à Abraham. Vous avez pour père le diable. Donc ça veut dire que vous avez pas Christé. Aza père soit azali mwana ya papa na maman obaboti biologiquement, soit azali mwana spirituel ya diable. Parce que spécifique non na nzambe te. So spécifique non na nzambe en accord avec Romains 10 verset 9. Wanande okomi mwana ya Christ. Pour bota mwana Christ. Sikoyo bato wana tant tellement ba pesa vie na bango na Christ, ba pesa vie na bango pa maman olang. Pourquoi? Balana ba miracle. Tout le monde, balanda ba miracle mensongère, balanda ba spectacle, balanda ba esthétique ya ba église, ba loyenge ya ba nzembo ba yembaka, ba ambiance ça la kuna, et là ba balanda, yango siko e capta ba. Donc maman là qui vient de documenter. Tala, moi si wana azali à la base ya ba tous les chèques oyo ba salama, au moins verset oyo, yango sala ba chèques. Alobi mwana yo azana kindoki. Mais Marc 16, et je sais vous chasserez les démons au nom de Jésus. Pour nini maman wana abane ko séparer papa na maman séparer. Yo lobi ke na mona mutazo le laté ke maman olang wana baby sifi na vidéo moko eza na internet. Papa moko azolela. Wana papa wana lobi neti bato basambela wana ki abimi l'église wana ndoba église au penza na mona boye na mona botilo na to mona ta. Mais papa wana azaki wapi? Ye moi si nem tendance moi si me sambela kuna. Parce que moi si naenda déjà azala bunzambe te akabuli libala nae ba ke pesa mobali mususu kuna. Vous comprenez? Donc bato basé belé a bongo o bazo kolela. C'est comme maman olang asala ba shege. Ba shege wana bato mona ba shege pour ba créer ezali système o ba yebisa bango bango bazo travailler pour la diable. Dans système wana ba yebisa bango il faut ba créer banini ba hôtel ya Baal. Pour moi bato kala ba bana ko sacrifier bala na bango na ba hôtel ya ba Moloch, ya Baal, ya ba Astarté, ya ba Kemosh. Oboti mwana yo pour la que divinité on a kolingi mingi. Aujourd'hui mwana moko katié mutu vraiment. Ma famille tout bazo mwana normal. Pour ba que mwana wana akena ye na paradis. Et là système moko wana sala kala. Nzo ba no sacrifier ba pas ba démon. Yango nzambe po alongwe loko wana depuis kala asengaki Abraham mwana na ye Isaac. Tant Isaac Abraham n'a qu'à Isaac mutu ça m'a dit non faut qu'attendre belé on les a pembeni vous monde les nzamba font les batu maël et enseignement que nous avons pour ça moi na ote mais na pour ça belé on a ndé yango ba représenter sikoyo sacrifice au Christ à ça là qui yango wana est remplacé par agneau de Dieu au monde agneau de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Tout le monde a que maman Olang a fait destruction massive na Congo, il y a Kabola Mobali à partir il y a verset oyo à comprendre un mal bango ba ke ko Kabola famille bato ba bébé ba papa na ba maman ba kabwani ba lobi ke maman na zandoki avant oyo ya même yana yo to leki na yo il faut une autorisation par mère spirituelle. Je mona ba papa mon baza wana ba sokola ba maman l'église wana non yokate mba yoso non yokate ba sokola ba mère bénédiction yoza na parler momino ki ona ba qui ba laver ba père baza ba sokola ba mère bazali ba sokola ba père ba sokola bango baza ba na bisa yo makambo za na kati mon lelo moni ndenge sikoyo po tango leader akei ba olinga ba m'a récupérer makambo wana mais des mois tant moto wana ezali wana ekolia bango ekolia certains monsieur ba qui m'a ba témoigner ba région de biso pour toyoka bango ba oloba zomona sikoyo par alliance cachée au moment là na sala na ba démon o ba yake ko pesa makambo avec les diables ba représenter diable ba toana ba tout ça mais na combat Jésus na combat ya faux Jésus
Omona. Siko madame wana sikoyo na ba pratique maléfique cachée, déguisée, ba maraboutage. Ba ko zo mai. Ba lobi mai eza mai ya bénédiction, faut se kola nango pona opamba. Oh Bible Jésus qui s'y est mort à Zolo Banabiso na Jean 6 à partir du verset 63. Ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Dans Jean 3 verset 6. À Jean 6 verset 63, ce qui est la chair vivifie, pardon, l'esprit vivifie, la chair ne sert à rien. Oui, on se connaît pour obikanani. Oh, c'est l'esprit, l'homme intérieur, des fois, il faut accroître, il faut accroître pour la costaud spirituellement. Au moins, ce que yaya kuya le soye yaya kuya le boy alinga profiter na makambo wana pona aloba ke moni Jésus na mino bolandaka bato oyo kotuki Jésus fera sauver bango bato sala okufa mais kuya le wana yitanga aloba biloko wana diange na kufati bango basambela semo kimbango akufate dialongana akufati kisolokele akufati kisolokele bango babengaka ye diangenda kisolokele na dialongana Père, Fils et Saint-Esprit. Depuis quand diangenda dialongana na kisolokele bakomaki Père moko Saint-Esprit moko azo représenter Jésus. Azomona ngana tie bango à défi dans la bango na Bible que bato mwindu bazalaka depuis kala na côté ya na Paul. Womona donc ce que donc on va dire ngenda ba kufa bongo mais Jésus pas kufa. Jésus a kufa c'est quoi? Non 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 ba apôtre basalaki et comment la Bible ezali la Bible ezali résurrection en Christ yango et yango espoir la Bible wa les Bible oyo tanga ba super balinga tanga ngota tala omoni ba kama nzambe eza esprit. C'est expliqué. Au moins, la Bible dit 1% de ce qu'on peut connaître de Dieu. Il y a des choses, ce qu'on peut connaître de Dieu, la Bible va comment tout le monde. Autre Bible, tout le monde a dit 1%. 99%, il faut y avoir un esprit connecté pour y avoir un consensus. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Si au moins, il y a le bio, moi, au quoi qu'on profite pour continuer. Neti tout ce qu'on a tout ce qui est vraiment bien la moto penika ndango po ma pas au penisa kaka tous de qu'on a ngaboli misabiso c'est plus fort que nous des fois des ma photo qui s'attaque qui salon la ndango po tout faire mon comme sur na tous na ba place mon hôtel oyo to le bela vie baloaka pour tout ça là-bas tout ça ba tournage c'est une mission tant au bima. Tout le monde est passé dans le mon premier. Azara la prison à Kisasa, à la poto suite à maladie. À comment handicapé côté moko, passer en haut. Passer en haut, tout le monde est à blatter côté batani. Tout qui pas y est, tout ça, mon ambition, tout ça, tournage, tout ce bima, tout le monde a passé à Rwanda. N'a pas pédé. Ma voix c'est va gagner. Ma Bible va monter en ciment. Ah, mon tout ça qui n'est le bino. N'a pas qui soit là, mon toit là, la ébié, à sa pasteur. N'engagez aïe n'a pas pédé. Ah, un pasteur il a su une rose à la monde n'a pas pédé. N'a la ébié c'est ch'tika. N'engazana. Comment on va pédé, ban dans la prison, dans la prison. Donc, quand on va ban la prison, le long va permettre tout le monde à mon biso moko. Passer na bino bobenga mo premier. Si ko ta ce niveau passer wana. Ado ça la sodomie na ba na mibali. Bible oya simba et pekisiam. Azana combien de passer oya format au bazana 4 à 6 mois. Azana combien de personnes y a imposé à Maboko Tilelo. Au moins, si il y a destruction, bateau bazo quoi ça bateau. Bazo imposé bateau Maboko, bazo quoi. Bazo c'est bazo malade et aussi là.
Des Thessaloniciens biso qui non bakosala makambo wana na puissance ya diable. Mais vous les connaîtrez par les fruits. Tel la fruit na bango. Au moni qui toujours bien pasteur non mon premier. Mais tout moni na ba pédé. Mais si ko toke ni su tozonga. Muninga na ye moko petit na moi le ba ngongo ezika boye. Tout en comboté hein. Na ninga bien pour tout ça déjà, les hommes non n'existent. À se retrouver na femme moko na hôtel. Azo bazola na mwasi wana. Mwasi wana tanga bimi donc conscience na ye ekoya tango passer wana à côté na acte. A surtout qui. Si quoi observe na acte. Tu comprends, mais na komi na hôtel awa ndenge nini na longoli bilamba ndenge nini mutu amateli ngai ndenge nini na komo sa makambo na mutu et lequel la femme wana niveau moko asakana te abenga ser moto solo na bien dieta kabuya ABC ma sœur na la posana so na frère wana Serge Kibunda ndenge ni to sa photo ABC makambo tala makabe komeli ngai ngana ebisi bango na ebisi c'était na ebisa sœur dieta ngai c'est omoni batu wana bana batu o baza batu bana puissance occulte bazwara basi batu omoi tango fait ba yami mutasika na église balobaka nani ah qu'est-ce que toi batasika boye botelema tango ba telema bazana ba pire petit na bango na bakata ba protocole bandoki mususu pe bango wana bon est-ce qu'on kupona ah pas ça petit mo aza kuna passer à chercher code qui non il faut bosser mais tango yo fana moni kiti yo fandi wana au mona lobi na tango go ya sur l'église ba bengisi yo ba ju numéro na yo ba ju adresse na yo ba bengisi yo tango ko ya ba telio kiti ah ma sœur yo fana kiti yo fandi wana déjà eza kiti moko mine na ben attention satanique. Tant qu'on fait na kiti wana, on a déjà premier élément. Au longue na kiti wana, au qui posa masuba, au qui posuba. Au mona ke na kidi ba o ebate. Au mona tout serre mo boy, il y a protocole à zano na sima. Tant on bima. Peut-être mona yo tant on subi, il faut qu'on na kati. Papier oyo boaki na nini na poubelle yefa soka papier wana a utiliser ndenge yo se souiller na nzoto na yo ya basi ya jango abumbi yango apesa passer na ye passer on biloko wana a beta bécatation d'ainsi bazoi kombo na yo na adresse na yo tango basolaki no mbali boso a beta bécatation a bengyo en esprit soka ebisi yo alors ma sœur boni hein ah ndeni kutoa benzamba sungako toi boy mana problème mo boy na pesa 1500 € moko boy okimi mbango keluka 1500 € oye ko pesa pasteur parce que vous avez bloqué déjà vous avez lié en esprit soka aibisio ta moi c'est mécatation na a bengio ya a bengio en esprit sans qu'à utiliser le téléphone yo moko yeti au coach na bureau à pasteur. Ah bon, yo moko fanatique pasteur, on se comprend net. Ah pas ça nini. Ah non les carreaux na moni porte toi fonga on a coach, on a passé on a bengu en esprit. Tant azo kiti so teni yo mozo longola. Yete mtatindi yo. Donc azo tino en esprit, ba mentaliste. Mentaliste ba sala ngo moni ba teka biloko wana na ba magasin mike ba jeune français mike ba petit mentaliste, ba c'est belé na biloko wana. Face à to comme na souka na habité lobani na souka o yokoloba. Je rappelle pas batou que le propos tenu dans cette émission engage que son auteur parce que biso toza awa ndena lobaka chaque fois to yambaka na mikete bato to yambaka mikolo. Alors moto sorazo loba a connaissance mais c'est là n'est pas dit que tant moto loba faut karamato il faut ba mabeso non. Moi je fais que mon travail mais travail dans les parce que na yebité na aluka na yeba pe lokola bino donc voilà continue français voilà to pesi ba to menga to peninda mu to tangi pe comment mututé par la grâce de Dieu mais to pesi bilembo ba comprendre ba to na pour faut dénoncer les mal ce qui est biblique aussi
tozongi na mokila mama olangi te femme wana ministère wana et détruire souche racine ya Congo la famille tous les hypocrites tout bas que non alors la koufi mes condoléances quelles mes condoléances combien bateau en enfer de tozo babou nzambe yuto limbisa kaka bo limbisa te nganda limbisa déjà de temps tozo dénoncer tozo aider bango kutu tout mona parce que beaucoup ça peut pas condoléances dans famille na mais condoléances ça peut bien tout mona donc femme wana détruit ba famille ba créer ba ngonde ba créer ba chege association na ba six monsieur ba politique ba six monsieur ba chantre bangonde batu bali base il y a destruction au Jésus a fingami pour na comme vraiment que ba de pas sûr ça na mboka na biso lelo banda kaka église ya mama wana e banda makamna zae et comment ko dégrader ba coutume ton bayana ba ministère ya prospérité ba denilesi ba tout banda ba tomba ko ba yakaka dégradation bandi sache que batuana bakenda katanga kei nzambe mta frappé parce que Dieu avait dit là si tu te rappelles émission moto ça maman olankala to lobaka ke ning makambo e bandi nzamba ko frapper bango moko sima muninga moko nzamba ko passer balayage tu vois bango nyoso to na misu ba ko bizengi ndenge ba mo premier ba koma misu ba koma inutile ndenge ba denile ba koma misu ba koma ba vieux prophète ndenge ba tout mona ba tebelebe le ndenge ba koma ba sonika futa ba ki pa bango souté remona et belé wana ba koma bongo ba misu ba kufa vraiment ya kufa po ba za kisa makasi po foko bonga bango kaka ya onzamba bomi bango to tindi muta ba mutute hein bo ba teglo tim ta ba c'est Dieu qui a fait son affaire. Vous avez dit que les oligarchies ont initié la population. Ils ont initié déjà la sorcellerie inconsciente. Ils ont mais et belé babala na butu ba femme de nuit pas mal obi que bible obi mais ne touche pas obi ne jugez point hein ne touchez pas à mes oins sikoyo maman là quelque part à la serviteur de Dieu sikoyo ne touchez pas à mes oins ne jugez point mais binomo vous jugez sur les binomo boza ko toucher encore ba oin on devine. Tout aussi, c'est un frère Serge, pardon. Ngai nazali véritable ouin qui maman en langue. Je suis connu de Jésus-Christ de Nazareth qui maman en langue, qui Koutinon, qui Denis Lessi, qui Soni Kafuta. Ils n'ont pas été connus par Dieu le véritable. Je te dis la vérité. Et je me. On va travailler à faux Jésus. Ils n'ont jamais été ouin de Dieu. Jamais. Si vous avez ouin de Dieu, ben va aider la population. Bango ba kanga population en esclavagisme n'attaque mission mo bosala ki na ni laisse partir mon peuple laissez partir mon peuple parti moko bolobaki ba passer o ba senga ba to mbongo na musika na télévision o naza mangengenge na osambela pona bino na beaucoup to kota chaîne na 3 jours jeune tinda c'était quel moko combien de sel avec na pona makambwana ba passer moko moyibi passer wana na passer moko comme na ye tu vois to penya ngo sikalo kwa sima pourquoi monsieur comme na nini moyibi batu wana basala miyibi donc na kasa troya sima pour na tozongelo kwana mais à propos pour na to qui ça vraiment na kasa batu o ba fandi batambuna mama olangi ba na posa ba luka famille longa Jésus t'es sûr de lancer message moi siko na lingomba ya CFMC pour tout ça bah ça dès qu'on a tout ce qu'on a binoté parce que c'est normal bozala un peu perturbé à Robunga parce que makambo et l'équiwana c'est compliqué, c'est très compliqué pour vous
Bible lobby, on connaît tous à moitié. Maman n'a vu nous en a couché. Lélo. Chercher la volonté de Dieu. Bon, nous connaissons les longs ensemble. Bah, trouver miété, hein. Dans ma profession, ça peut ça, bon, on y serait à l'okuta. Nyon faisait à l'okuta. Nyon faisait à l'okuta. Diable. Nyon faisait à l'okuta. À tel moment, on a quatre moments en langue et ça a quitté. À tel moment, on a quatre papa en langue et ça a quitté. Bunzambe, ça a quitté. C'est tout. C'est parce que sataniste, bah, on va dire qu'on travaille pour détruire, qu'on met ma bâton en affaire. Voilà. Donc, bah, on va dire que les lois vraiment qui basent au bima, bah, le que l'on ensemble. Bon, vraiment, qu'on semble la binomo qu'on ensemble, qu'on semble les alliés là où deux personnes sont réunies au nom de Jésus. Jésus est là. Pour ça, bâtiment, pour ça, bâtiment, belé. Voilà. Merci beaucoup. Je crois, Bolandi, message à frère Serge Kibunda. Donc, Tokomi Nasuka, il y a intervention à Bisso Oyo. Chaque fois, Bisso Tozali, Tozalaka wana pona mutu nyonso oyo nyonso ayena maloba na ye ayena message oyo alingi apesa po alekisa biso toza télévision tolekisaka tout. Mais je crois vous comprendre que non, tout ça la ka musana na biso. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés na Tolobe la vie. Citron, il n'y a pas pigué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as bateau de ça. T'as et Bela bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Belé. Bah ouais, ça va te phénomène, bah du Makobo, bah t'es où tu n'as d'autres, bah t'es belé, bah d'Achelo. On est ensemble de moi. Ici chez Bisso la Bisso. Donc on met là bien, on est bien, bah t'es quand même bilor africain. Dans ce mot il y a bilor africain, au Zuma il y a pépélé, n'a pripé, il y a rien qui est. Ici c'est Sims Bisso la Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso la Bisso. Mais sur la Bisso, chaque jour, il y aura un bakulu sur la Bisso. Ce qu'il y aura à Wate, c'est que la Tarabisca va là, mon papa. Malobara va mettre la caca, va l'air à caca. Donc tout ça, la caca. Ah, on y a bio. Nous sommes Nzombo, Pondu, Ngai Ngai, Mungusu, Likapu, Nandagala. Sur le mot, on a Bisso na Bisso. Nantafu vraiment. Le colopère sombo et la carrière. Donc nous sommes à Bisso au Kutabo, à Bisso na Bisso, bilingue. Chez Sims, Bisso na Bisso. Il y a un bilingue. Ah, nous sommes. Molia qui toque, Molia qui toque, toujours Bisso na Bisso. Bisso na Bisso, le vebino tout. Nali de Konabino, Sims, Francis Diamana, Bisso na Bisso, Namokoye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans. Donc voilà. Donc awa, c'est ce qui bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. Makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele to mema mosala oyo ekende liboso. Ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.